déçu. Je suis vraiment déçu par nos musiciens congolais. Parce qu'en fait, Marie Missa Mouto ebinenge alela kabatu. C'est-à-dire, Mouto alela kabatu neti Marie Missa Mouazate. Moi, la wasuana, azala maya misu moro na ebite nenge nzamba sala e quoi. Mais Marie Missa Makoufi, musicien mon côté aye kolela e. Bazozela ebembe ke na ngalie mana gombe, balata ba costume, babimisa ba voiture na bango, tomo na bango. Congo France. Biso na bango, bango na biso na bango. Ekara molai. France.com, site ya Kolo Masola Danger, Masola Kitoko. Oui, bonjour, bonjour partout dans le monde. Donc, tous a toujours na sangwaliwa ya notre sœur Marie Misambo. Donc, biso tout aujourd'hui en goka na tongo ba benginga ba bisinga non. Juif noir ozola la sœur na yo na minute oyo accueilli. Ça fait toujours mal tant toujours perdre ba artiste le quoi ba Marie Misambo. Donc, il est toujours na kati ya famille musicale, voilà quoi. Sans plus tarder, na robenga sœur nanga, donc collègue nanga, ma leader naturel na robenga et pour nous toujours ba information parce qu'il y a zanakin, il y a zalaka nanga, mais azanakin, toujours benga et pour toi ba faut ba information ndenge zalaka. Allô? Oui, alors, afin de juste... Oui, bonjour Marlène Kassanda, bonjour Toza Durek sur 3W Congo France. Donc, donc sur place na Kinshasa. Okoyi sabiso makamunde nezo le kakuna donc partout bazolanda yo. Merci donc ce que kokolo moi eloko pour na batuba za très bien informé. Oui, afin de merci beaucoup et puis na pesimbo tena ba internautes nyonso ya 3W Congo France bazolanda biso. Oui, c'est vrai, la nouvelle était tombée hier vers 20h. Donc la sœur Marie Missamou nous a quittés, elle n'est plus. La sœur Marie Missamou a bélité azaki nakati à retraite en fait. Azaki nakati à retraite des akaka azoka mwanzo to biente. Lobi nango ye moko azu voiture na ye a démarré voiture na ndeko na ye bakei na hôpital ya ba chinois na 7e rue na quartier 7 pardon na Njili. Donc comme kuna ba médecin ba salé d'examen ba constater que azalaki anémie, c'est-à-dire azaki na makilate en fait. Ba médecin ba retenir ye pour na remettre un peu ko luka moya ko zongisa ye makila, ça n'a pas tenu akati moto mbala moko. Donc, à Bélité, Moulaïté, l'autre côté, Azaki en pleine retraite, Azo Karanzo to biente, à l'hôpital, à Komakuna, c'est Makile Zate, le tabac Mekarozong, c'est Makila, sœur Marie Missamou, à Katimoto, à Koufaki Lobi, à 19h, à Tikibiso, et dans la mort, Yangaliema, suite à programme, nan Ebanité jusque-là, Matangeza la Massina, et pas y a maman et Marie Missamou. Mais le roman tous a redéploré afin de nauti na masina et pas maman Marie Missamou ata musicien mon côté na moni c'est-à-dire na moni c'est-à-dire bana Marie Missamou a fait lobby na 19h bana poto bozolanda biso ana Kinshasa ata musicien mon côté asatie le colonae na matanga. Oui, en fait Anane Marlène Kassanda na katiote lokolo touché point à côté à maman parce que ndenge tozolo bano awa na poto ba internet partout bazo comme balobi que maman ya Marie Missamou pe auti ko kufa tout de suite parce que a kokité émotionnel qui a kufi. Est-ce que c'est vrai? Tiens, ngana oki nouvelle wana tie ndenge toso ano boye na zana bandal na epa ya Tracy Mbelenga mobala bisumikie oyo azako kamba masolo ya Congo leader na minutes oyo awa na epa sala montage à image to uti kozo na masina na uti masina tout à l'heure maman Marie Missamou akufite aza en vie amwaka kufa simalanga na ebite matuka na uti masina sikoyo na tikaki na bomoy akufite. Ok, merci Marlène Kassanda pour votre confirmation. Merci à la 3W Congo France. Donc, merci à trop. Bon séjour toujours na kin. Bon, bino boza na kin. Boedika ndeni tokori kole la sœur na biso Marie Missamou na CP la 3 ndengo accordé interview. Merci à trop. Bon dimanche toujours. Ce qu'on a na moi kambako lobako ko bakisa. Donc, loba déjà pour bazolanda yo. Merci à fan des Juifs noirs. Ce que je pourrais ajouter, c'est en tout cas, je suis vraiment déçu. Je suis vraiment déçu par nos musiciens congolais. Parce qu'en fait, Marie Missamou toebi nenge alela kabatu. C'est-à-dire, mouto alela kabatu neti Marie Missamou azate. Moi, na wasuana,
azala maya misu moko na ebite ndenge nzamba sala e quoi mais Marie Misama kufi musicien moko te aye kolela e bazozela ebembe ke na ngalie mana Gombe balata ba costume babimisa ba voiture na bango to mona bango mais tant matanga eza na masina muto kufi na njili matanga eza na masina banda lobi akufaki nanu musicien moko te aye ezala ya mokili ezala ya nzambe parce que tu as vu que Marie Misama azaki moninga ba musicien nyonso même ya mokili eza comment passer chers téléspectateurs, Botugo Landa Marlène Kassanda, leader naturel, donc il y a un Katek Chassa, so confirmé lui sur du CERN Bisso Marie Missambo, et puis Bino Batbozo comme maman Marie Missambo à Koufi, avant qu'on commence, il faut vérifier l'information. Ça ne sert à rien, ça fait toujours mal, tant que le quoi, les rois, bossan, on va aventure, c'est pas du tout bien. Donc voilà, là nous sommes sur www Congo France. Donc restez toujours branchés sur www Congo France. Vous aurez toujours l'information bien. Surtout pour notre sœur Marie Missambo, Hollanda, vous avez l'information très bien propre. Donc merci toi. Donc là nous avons profité de ça. Mes condoléances à la famille, dès qu'on a bango, on a amis proches, donc mes condoléances, donc tout ça toujours ensemble, Nabino, la bonne sanité, Rosette Miala, il n'y a pas de albike non, maman Hélène Ilunga, avec bien fin de passer mes condoléances à la famille, donc ils ont kende, Pichu Kaile, mes condoléances à Yangon Ekei, la bonne sanité sur mon ami aussi. Grosse affaire, si on a passé belle momie, grosse affaire dans 4 Lyon, mes condoléances c'est qui. Merci, donc on est toujours ensemble, ça fait toujours mal, tout de suite qu'on perdrait notre sœur Marie Missambo, accueillie. Restez toujours branchés sur www Congo France, et ça n'a pas si quoi, parce qu'on a sœur dans la massina, donc on a la massina quoi, vous comprendre. Merci, au revoir, Jack. Congo France biso na bango bango na biso na bango ekara molai France.com site ya solo masolo ya danger masolo ya kitoko Congo France.com